La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Salut, bonjour à tous. Mbote bandeko nyonso o bolandara Irsil Botelwa TV. Mbote esika nyonso oyo bozali. Bandeko nanga o boebisa kinga na ye la bino DiCaprio. Bandeko o bosenga kinga na kende vraiment kolukila bino DiCaprio na kende koyeba eloko nini o ezoleka epa ya DiCaprio po amona naka li susute. Alors bandeko nangai o bozaki vraiment na besoin ya koyeba vie ya DiCaprio, vie ya comédien na biso DiCaprio yango yo toyeli bino awa chez Irsil Botelwa TV. Vraiment eza pasi pe mawa mingi na makambo touti kokutana nango tangu tozoluka toyeba vie ya DiCaprio, tangu tozolinga toyeba eloko nini o ezoleka. En tout cas tokutani pe na makambo na biso. Tokutani vraiment na makambo na biso. Alors o tokutani nango yango toyeli bino awa na Irsil Botelwa TV. Na pesi mbote na bandeko nyonso vraiment o botiaka attention na bino po na kolanda biso. Mbote na bandeko o bo partageaka ba analyse na biso. Mbote na bandeko oyo vraiment botiaka ba commentaire a bien, ba o botiela nga ba j'aime vimba, nzamba lola a mona bino. Bandeko nanga, si c'est la première fois que vous visitez Irsil Botelwa TV, en tout cas, awa système ezalaka moko tango koti, ou s'abonner, ou commenter, ou liker, ou partager. Pour nga aloba toujours ba partage na bino yangonde ezalaka force na biso. Donc makasi na biso ezalaka ba partage na bino. Tango bozo partager, tango bozo aimer vidéo, yangonde makasi na biso. Donc yangonde epesaka biso lisusu makasi ya kokende koluka eloko nini o boza nango besoin. Yangonde epesaka biso makasi ya kokende kolukila bino lisusu ba nouvelle ya sika. Makasi na biso vraiment ezalaka ba partage na bino. Alors tolobaka partager na Facebook, partager na WhatsApp, partager na lien na statut na yo, partager na bandeko nyonso bayeba na komona eloko nini oyo Irsil Botelwa TV aye nango na mukolo ya lelo. Bandeko nyonso bayeba na koyeba lisolo nini oyo Mabotelwa ayeli bino na journée ya lelo. En tout cas nzambe azwa lokumu po toluka ki DiCaprio toyebi nini sikoyo o ezoleka sikoyo na minute o toyebi eloko nini o DiCaprio azo monana te. Ba comédien eza moi pasi histoire ba comédien eza facilité. Eza moi pasi pour te comprendre elo nini o elekaka na monde ya ba comédien. Toyaki na vie ali peka awa ya peka pekos toyaki na ye awa pourquoi ya peka bande komona na lisute. Ya peka bande komona na te esalaki vraiment ba mikolo do ba nebele o ya peka azalaki lisute na monde théâtre. Donc abandaki lisu komona na te. Toyelaki liboso toyaki na liboso na bino awa toyaki ko expliquer eloko nini o ezoleka, eloko nini o elekaki, eloko nini o pe ezoleka. Na si bato bolandaki nanu histoire ya peka te o tobetaki bokita na scène ba vidéo na biso oyo bokomona histoire ya comédien na biso li peka tobetaki yango eza na sewana. Na pesi merci na bandeko o bozobenga pona kosunga comédien peka. En tout cas nzambe apambola bino. Ba o bolandaki nanu histoire ya peka. En tout cas numéro ya peka ezali pa na biso o azana pose ya kosunga ye à travers histoire o bolandaki awa na Irsil Botelwa TV. Ceux qui ont besoin ya kosunga peka kozala penza motema ya kokanga te sunga ndeko na yo nzambe ako pambola yo. Donc contactez biso toko pesa yo vraiment numéro ya peka pe okosunga ye nzambe ako pambola yo. Kande balobaka to sunga bae o bana pasi nzamba lola akopambola yo ndeko lelo toye na DiCaprio. DiCaprio vraiment ça fait un moment où il y a mon analyse na théâtre te. Ça fait des années
o DiCaprio amonanaka lisusu na théâtre te amonanaka te ni na gag ni na théâtre ni amonanaka lisusu te elingi koloba te elakisi te ke ndenge amonanaka te atika théâtre to ndenge amonanaka te eza volonté na ye elakisi bongo te eza pe volonté na ye te mais DiCaprio amonanaka te po bacomédien batiaka ye na batournage lisusu te alors eloko nini oyo esalaki ke DiCaprio batia ye na batournage te tolanda DiCaprio azwamanaka problème na bacomédien ezalaka kala o DiCaprio azwamanaka mwa problème kie na bacomédien eza likambo ya kala esi mpe elekaka nango avant kutu même DiCaprio abala tangu DiCaprio abali abanda pe ko continuer pe ko sala théâtre na ye batama babanda pe ko benga ye na batournage abanda ko kindi na ye ko sala ba théâtre aye ko bala mwasi na ye ba vivre na bango pe malembe nzamba opambola bango na o baozwa baolia baolata mwasa DiCaprio atekaka maboke asalaka ba maboke na ye ya bambisi ya mai asalaka ba azana mo établissement na ye mo asalaka ba maboke na ye atekaka parfois tomona bango kuna mobali na ye basalaka ensemble mona mobali na ye baoteka eza nde bamena avi na bango banda DiCaprio abala tina moya lelo soki DiCaprio asala théâtre ekozwa ata ba 3 fois te banda DiCaprio abala ngata na oyebisa bino yana bacomédien ebele bana batalent na bango mais comme baproducteur bauta asu poto te ke producteur auti poto aye aponi bilongi yo kojouer comme baproducteur bauta asu poto te ekomi ka bango na bango bacomédien bosala baproduction na bandenge na bango comme bosa ba production na bandenge na bango c'est difficile pour bando mona ba comédien musu o ba bunga kala c'est difficile pour bando mona ba comédien musu o ba yoka na kalisute tant ba producteur ba utaka poto producteur a uti poto aye a produit film moko ba produit théâtre moko boy a pona batu na casting selon ye a pona batu selon bato ba sepelisaka ye producteur a pona bongo mais tango ye kokoma na ngambu na biso moko ke ba comédien bango mo ba produit ba film na bango ekomi sori bandeko nanga ekomi siko likambu ya rando ekomi siko likambu ya mutu o azaka mutu ya oyo ekomi siko likambu ya mutu o asolaka na oyo yango bomona na monde théâtre lelo eyana ba comédien ebele bana talent makasi eyana ba comédien ebele ba joua kitoko makasi mais ba mona na lisute na TV série ya ba papa na biso ba edoka umbu série ya ba papa na biso ba kala ba producteur makasi ya kala to banda omona ba comédien nyonso oyo luka na TV omona ye mais malheureusement moi bomona ba comédien nyonso ezate neti pa DiCaprio a jouer le soute po ba benga ka ili soute na minute otolo ba DiCaprio olanda cours ki pastoral pa comme ne pasteur DiCaprio na minute akomi no sela nzambe akomi ne mwana nzambe azalaka ne mwana nzambe mais ce qu'on linga approfondir en comme ne pasteur biso to kanisaka ke ba comédien na biso so ba komi ko produire ba film bango moko et ozala bien so ba komi ko produire ba film bango moko to mona vraiment l'évasion makasi mais malheureusement ba produire ba film bango moko mais ba pona siko bilongi baopona bilongi omona muto asali théâtre asali na épisode oyo ni titre oyo ka le même bateau a changé titre ka le même bateau a changé titre kaka le même bateau mais parmi bango et yana ba comédie belé o ba ozila ta casting moko o azozila bati ata na tableau ata mi balé to mi satu mais au monde longi moko se répété na tous les 10 tableaux ya filmé so na filmé ba ota 10 tableaux au monde longi moko se répété ata na 5 6
Mais il y a des comédiens qui jouent kitoko bavanda na bandaku. Pourquoi batu bobenga bango bazate? S'il vous plaît, ba comédien, bota la kaya bandeko na bino. Ata soki bo bando benga bango régulièrement te, mais ko benga bango ata na épisode moko, ata na théâtre moko, bolukela bandeko na bino espace. Ba comédien lokwa bino, ba na ba carrière. Baebi ko jouer ka lokwa bino bo jouaka. Comme bino nzamba pamboli bino, bozo produit ba théâtre bino moko, boluka bandeko na biso oyo ko sa malamu. Jérémy Chabani osala ka gag. Jérémy Chabani osala gag, s'il vous plaît ma chérie. Jouez la biso DiCaprio, ma chérie, tantine, maman, bébé. Yobi yomoko bébé, masido. Zoela biso DiCaprio. Maman na biso Belvi Kandi. Toye koto si la bisalu dina na la douce. Coquette sasa. Pour le bio pour oye mabe na ba théâtre. Baby la donjwa. Bino nyonso. Grâce luzolo. Bino nyonso. Bozoela biso DiCaprio s'il vous plaît. DiCaprio ana ba fani na na poto na sale mission ya peka ya li peka nazali na tonné comme na force bata poto ba obenga nga pona li peka et là que bana ba fani na bango partout. DiCaprio o bomona ana ba fani na poto musu tangu ya banda le kana TV ba fani ne ba bande ko sunga e sko sibitima kabwe aleka kalisute. Pourquoi? Parce que bobenga kayete ana makasite ana makokite ya osali ba tournage osali DiCaprio ata na chaîne YouTube te. Alors bino ba oye pesa meli bino bata théâtre bo sunga bato ba omona na te eza malamu. Bo sunga bato ba omona na te bo zongisa bato ba omona na te sur scène. Eza kitoko mingi yo mona ka osali likambo mobwe me nzambe opambola kaka à travers likambo yo sali nzambe opambola yo. Ka pona likambo ya mukie oyo sala ya osunga ndeko na yo nzamba opambola omona nzamba ofungulilo même makambo na monda ba théâtre omona nzamba ofungula ngo butika ko benga ka bilongi moko o bobengaka bokote bilonga bandeko na bino totala DiCaprio jouaka te totala li peka jouaka te totala vie gau ndenge moko. Totala ba papa mfuka ndenge moko ba comédien baza tellement ebelé. On a monde de l'eau moyen ba jouer ça te pour mutope sa bango chance azate. On a monde de l'eau moyen ba jouer ça te pour muta copia bango espace azate. Bo pesa ba ninga espace. Bo pesa ba ninga na bino ba comédien espace. Eza malami bande ko na otela bino moi vie mukie moi extrême mukie na otela bino ya vie ya DiCaprio ndenga vivre na ndaku na ye na otela bino vraiment vie ya DiCaprio bolanda DiCaprio ndenge a vivre na ndaku na ye bolanda DiCaprio ndenga vivre na mwasi na ye na otela bino siko botala bato bolinga DiCaprio bolemba DiCaprio te. Ba comédien o borolanda émission na biso o bo comme ça message na ba comédien o to tanga kombo ba mekozo la biso DiCaprio ba pesa ata scène kaka épisode du moko ba pesa ta scène kaka ya epinini théâtre titre moko boko tsa mutata na théâtre moko. Ana batu baozela batala ye ana ba fan ana ba famille a oke ko jouer pa nani soki bino bobenga yete ba DiCaprio ba joua kitoko ba DiCaprio ba José de l'autre bozong sata ba image na ba théâtre kala bandeko nanga bozwa vraiment ba image bozong si ba théâtre kala et ozala bien.
et ozala kitoko bande wana to s'abonner o s'abonaka tant to lobaka to tsaka ba j'aime to s'abonaka to partageaka et oza malamu na otela bino DiCaprio sikoyo botala quelque moi quelque mange kaka moi quelqu'un mange kaka o ezola kisa moi mange kaka mukie o elakisa ta vie na ye ndenga vivre na ndaku na ye ana mwasi ana bana ye moko papa a vivra très bien azo vivre na ye bien mwasi na azo teka ye moko pa zo bunda a vivre ba futa ndaku ba otangisa bana mais e ozala bien soki bandeko na biso lisusu ya ba comédien bozana motema malamu ya obenga DiCaprio sur scène et ezala vraiment malamu mingi. En tout cas, j'espère que ngai na bino Ursil Botelo TV to kabwana na bino awa nazoti ke la bino kaka ba vidéo o bokota la vie ya papa na biso DiCaprio. Alors na sengi na bandeko nyoso o bozana no ba abonner à Ursil Botelo TV te bozwa temps ko s'abonner, bozwa temps ko partager, bozwa temps ko aimer ba vidéo et osala malamu mingi. Tia na WhatsApp, tia na Facebook, tia na statut na yo, nzambe akopambola yo. Soki pe osabone, cliquez cloche ya notification. Cloche ya notification prochainement tant que tokoya na ba image na biso, bomona yango directement. Alors tolanda vie ya DiCaprio, tobosa na commentaire te, tobosa na j'aime te et osala malamu mingi. Tolanda vie ya DiCaprio vraiment, ozana besoin ya numéro DiCaprio, ozana posa osunga DiCaprio, benga Ursil Botelo TV, a opesa yo directement numéro ya DiCaprio. Ngai na zoka bambonga batute. Ngai na lobaka nanga te ke benga Ursil Botelo TV tinda mbongo po ya tinda. Non, o tinda mbongo no na intermédiaire na ngai te. Na kopesa numéro DiCaprio okobenga yemoko. Kaka ndeto sali na numéro ya ili peka. En tout cas, bokomela biso ozana posa numéro ali peka komela biso kozo. Ozana posa numéro DiCaprio komela biso toko pesa yo. Alors bandeko boyebisi yanga na lukela bino ba comédien o bayoka na kalisute naza toujours na recherche na bango bokozwa bango awa na Ursil Botelo TV. Ngana bio tokutani à la prochaine occasion. Tolanda no ba image ya DiCaprio ngana bino tokutani à la prochaine occasion. Bisous, bye. Oh là là. Oh là là. Ah monsieur. Putain. Kamu gâché quel âge? C'est une année. Moi j'ai quel Il a âge? une année. T'as 8 ans. 9 à bientôt. Attends. Je viens ton grand. Regarde ici. On sera même âge. 12 ans. Ah. Oh. Là, il sera papa. Ok. Attends, Ah bon. ok. Tout ça c'est papa. On te dit quel âge? Moi j'ai 4 ans. Hey, un grand-père. On est 8 ans. Regarde papa. Moi j'ai 4 ans seulement. Papa. Tu vois 4 ans, tu mets Gaga, toi t'as quel âge? 8 Gars, ans. toi t'as quel âge? Gars, 5, t'as quel âge? 7. C'est l'heure de baigner. Gaga, c'est l'heure de baigner, non? On mange le beignet. Le beignet. Beignet. Et là, toi, tu attends pas. On a dit on attend, et toi, tu commences déjà à manger. Hein? Qui est bébé ici? Reste avec nous et vis d'incroyables aventures. C'est toi, bébé? Sur Nickelodeon. Prépare-toi pour une bonne dose de Le matin, on mange le beignet. Et puis, on regarde aussi quoi? Nickelodeon, c'est quoi? Ça, c'est quelle série on voulait mettre? Quel dessin animé? Qui un Jane. Wow. Avec mes anges du ciel là. Ça c'est mes anges. C'est l'heure de manger les beignets. Les beignets beaucoup comme ça. Ah oui, kakande na lobaka ke. Mbandaka ezalaka mbandaka eza bandundu te. Mbandaka eza chikapa te, mais mbandaka eza mbandaka. Nde nayebisaka bino ke na kati ya mbandaka ezalaka kaka bio na bio spécialité ya mama sipala rose na bio na mbisi. Lelo dimanche lelo le 7 toaka boye kima mbangu yaka ya kolia na yo oyo eza teke ngolo bauti kokanga na liziba nsima ndako te me oyo
babomaki ye bazwaki ye na fleuve baye na ye azotambola bayoka ye babase yango wana oyo babomi ye pene ya kotambola le bayitie ya koyeta ya moto ese mati na moto yo pusana bendana po awa nde masolo ya kolia bio ya chaque dimanche ya chaque weekend ezalaka na mbandaka mbandaka na katanchili nafula 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 bolinga bete yango bolinga te mama dika mère nanga bolinga te mwana nga liboso ezoa maternité eza belinga yaya na ye biso zembi na ye esa 15 mois na libumu na nga donc yabomona aza mwana moko ata nalesi soya kolaka te ye azala do aza mwana baproblème abotama 15 mois na libumu 15 mois nasala 15 mois na libumu ya zembi na dikaprio donc tala degré yake mutu 15 mois azambe na mwa libunde ye ça va libunde ya libunde ye likaka wala libunde ye bata beka la jeu atala ya wana ba problème watu leson basoya antibal on dit antibal te bon comprendre ye mama bango aleki dépense makasi mama la diga mama bino za dépense makasi tellement que azo sikoyo mama bango ya mokolo ya bien siko alingaka kolata alingaka kolia yango sikoyo arezonaka mwa un peu trop maman dépense a dépense bon en tout cas bon dimanche lelo ezali meilleur jour lelo toza na fête ya Pentecôte fête ya Kitela ya Molimo Mosantu. C'est pour cela nous sommes heureux. Biso toaka na joie po moto apesa biso joie oyo eza Yesu yango mone tolinga kosui so motu ere nyonso boye yaya toza mpiaka omwana mama dikaprio yaya aza mbinga bo aza monene boye tongaka kamwaka bana balandaka bamama oyo yango mwana alandi nani olanda tata bino ye mwana papa bino aza wana basentaka na zemi nao ok bino aza zaka ndi akusente onga mwana yeba ye te oseke mwana makambo ngai mwana likambo yango mwana kazaka tanto ok po likambo kona nda likambo sobana makambo toka mingi nzoto boyeko makambo azaka elenge so bazwa vi na 18h mama ça pèse elosala no pasi poko biloko boye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapet.